nani Jean-Baptiste aza kubenga ba Sadducéens, azo benga ba pharisiens ba vipères. Ça dit à côté qu'il a domaine spirituel pour qu'elle se lève. Attends la vitale ni que baza kongana. Pour Jésus alors que le moment bien dans la tombeau blanchi. Tombeau blanchi, vous êtes mon ami Sabbat on a type le mec qui bonjour papa. Bonjour. Parce que on va faire des spectacles. Bonjour papa. Mais na kata no tema. Ngenge pas pour Jésus Christ. Ça dit tant Jean-Baptiste atali bango. Accompagner mon dingue musoso. Les gens qui sont dans la mission sont motivés à contrôler. Dans la rôle ya vipère. Image yo Zambé alikape sa mission na oyo salama na kati ya musali na Nzambe. Apôtre Paul après tout ce que oyo Zambé asala kati ya bomo na ye. Makambo Nzambe lobelaki ye okote na ba roi. Apôtre Paul azaki convaincu que ngana zo ke l'Italie na koteya devant César. Na koyebisa César qui est Jésus-Christ. Apôtre Paul azana mission bazana mukata bateau et Nicosie. Et ça dit comme somo apôtre Paul appelle sa tolique babinyosa prisonnier pour le mélo pour côté. Aboyi koyoka. Mais la soka nango bayoki la kekaka. Bateau banzana ki mais ba comment na île moko ba bengi Malte. C'est vrai bateau comme ça ngenza. Babino apôtre Paul azana musala nzambe. Pour des temps on a dit ba directive na ye. Batiki kolanda ba directive ya bateau bakanga ba mais prisonnier a comme kota musa na bateau bakanga ki. Amen bakoti na ile bakomi na bakiti. C'est sûr parce que c'est pas non. Tout. Tant que bata il Malte. Baza koya, baza ça bango na tuka puto ata puto. Ah! Donc tu boye ko yoke na ye, tant que tu yoke lié bakambe changer. To combien? Afin que Lili apporte Paul aziki muta ya orgueil. On a le nom grâce na ngai ndeko komi awa. Bola mbela na moteke, bosa ela na biloko kolia. Te. Parce que tant bazo tumba. Moto apporte Paul pe akena saba. Akeko so banzete oyo kauka pote aya kotia na kata moto. Mais stratégie toujours wana oyo Satan. Pour ça ezali ataba oyo baza ko servir Nzambe na ndenga bana. Aya ka le musu kokota bango na poisson. Ça dit vipère akomami quelque part. Asa nini koluka ko détruire bomo ya bato. Ali ko détruire bomo ya Nzambe Nzambe neti Paul. Andeko apôtre Paul a vu banzete wana aye nango place moto zalaki. Azuba nzete tama sotia banzete na moto wana Chanel wana nyoka yoki moto na kati nyoka mbala boka baluki akangi apôtre Paul awa na luboko vipère oya milaka scorpion asui apôtre Paul baluki apôtre Paul asekwe nyoka moto boye nyoka kwena moto andeko naza convaincu ba habitant oya Malte ba yebi vipère menazali ba yebi vipère mbali pe ba yebi vipère mwasi que ce qui vipère petit asui yo ozala tamu kia kufa panda ba fale ba bité ba komi ko milieu ba bité mutoyo nega yaki na groupe ya ba prisonnier muto za malfaiteur ya so auti kubika na mai akomi awa na mabele nyoka soye ezalata musopi te mutasuye ezalata nyoka ya mukete mais vipère asuye nega muto akokufa c'est sûr muto yo asa élément ya diable apesi un faux témoignage et pas mosaka nzambe eloko Satan asepelaka nango mingi ya wana kopesa un faux témoignage pour la mosaka nzambe bato bazosepela Nzambe na biso asali nzambe de amen. Sur la croix il a tout payé. Sur la croix il a payé nos maladies. Sur la croix a foutu nyongo ya venin oyo nani oyo ya vipère a foutu ya la croix. Banda ba ndeko zila apôtre Paul akufa. Banda ba ndeko zila apôtre Paul azolia na ye, azoseka na ye, azoteya na ye, azosambela pe pona bato, azobeta masolo ya Jésus-Christ, azobeta masolo ni bakanga ye, asana ye luka mabete, azobeta masolo, azosila beta kama masolo okokoyo okufa. Azosila. Abino en principe nyoka, il attaque vipère mbali na kokumi na bonité. Il est 2 heures, 3 heures. Arrête ya umilimi. Donc devant ko pesa mtu fala kufa déjà. Pour vipère
poison na ye mutu abana kovima bali kovima ti kupanzani venez na ye très très dangereux facility bazomona kaka moite basi rendre compte que mutu oyo aza mutu mosusu changement de vie malabo a vie changé alors les gens s'attendaient à le voir enflé est tombé mort tout à coup mais après avoir attendu longtemps voyant qu'il ne lui arrivait rien de mal ils ont changé d'avis et se sont mis à dire que c'était des dieux. Bandeko, mais comment dans ça, il faut tout changer dans ta vie. Les changements de la vie. Alléluia. Mais pas de façon que monde a eu mon mais va changer la vie. C'est ça, c'est la mamie. Pas de façon que monde a eu mon mais l'homme il va changer la vie. Bandeko, là, un jour, la façon de tempérer. Donc, na moni congolais mo tambola na ko na tele msi voiture d'ailleurs à côté na tunoke wa do na kena centre na biso mo kala eza quelque part kuna sona comment on dit place pa pili la Pinardi na kena la Pinardi ay bu kota na tika yo comme ça na okena ngai à côté na voiture tout ça na biso na zé bisika tout ça na biso ti to comme na la Pinardi to kangami akiti akoti loboko na poche anga pesa na mbongo opo mbongo pour le niveau kasi mais bingati pour l'essence kani pour le nini kani ngai en tout cas osana tino futo mbongo te na yebeyo afandi kalma kiti mo na salle na yebiyodi nan mona yo donc na mona okaka mais pas naza convaincu que vous avez mal fêté naza convaincu que ça mutuma ma solo ba bete langa oya yo okosa acte Nabinde ko ko changer la vie. Ti le lo akoma bon vie. Ti le lo faut ko changer ka ta vie. Mona bazolo bana yo, oyo bazo funda na ngo, bakita yo na ngo. Ils ont changé. Pas changer la vie. Pas changer la vie, na nzambe. Na plein nzambe za nini que akende quelque part on a publié il y avait dans les environs une propriété appartenant au premier personnage de l'île, un nommé Publius, qui nous a accueillis et logés amicalement pendant 3 jours. Le père de Publius était alité en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul est entré chez lui, il a prié, il lui a imposé les mains et il a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus aussi et ils les ont guéris. Et ils ont été guéris. On nous a rendu de grands honneurs. Et à notre départ, on nous a fourni ce dont nous avions besoin. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est-à-dire, éviter ceux qui te comprennent pour voir où ils ont gâté la mission. Apôtre Paul, a outi qu'on a guéri et moko, nous qu'à soit qui a confité, par le premier personnage, il y a Mboka Mat. Nous devons comme on a eu Publius. Nous avons l'objet d'avoir une occasion pour l'été. Mais nous savons il faut changer de situation. Pour la question que pas Publius, c'est pour la combien d'assurance au Bissongi. Pour la question que pas Publius, c'est pour la n'importe quoi. Il y a mon pas d'ensemble. Tant nous avons permis de se trouver dans n'importe où. Pour qu'il n'était pas la détruire famille. Famille, on est avec une famille païenne. Païenne le monde savait. Mais famille Oyo, et c'est là que famille Oyo, Basana Posa, Potenini, Balobi, Banda, Papa na Bango, Papa na Publius, Azako Bela. Na évité ceux qui vont au plutôt négligé Zalaki Kuna, mais Balobi qui Azaki Kobela. Maladie Makase Kangié, et c'est la maladie à Pambate, Balobi, dysenterie, les choses, les Boumazako Leka. Imaginez les Boumazako Leka. Beaucoup sont